Didier Lacoste. Non, on a aussi en tout cas, la vidéo est en qui mais Lacoste c'est trop. C'est humiliation. Ah Betty plein. T'es plein wana. Ouais, yo sur alu bana plein wana. On a ce qui m'a bé. Habillé pas ça il plein fort. Yo ta la musique à Lacoste bande hernie. Et puis yo kana Sony. Babana buté babana na moyi. Basaki tembe. Oh. Babana na moyi. Et puis ta la Lacoste abeta na terrasse zelo. Terrazelo. Yamasina zelo. Siko papa Hervé fait rigolo azo beta na synthétique. Oh que nous ils ont un match international. Si vous avez bino moko to za bazoba obe banani. So ripo na terme to za bazoba na yo beta na terme. Elo wota. Denyeles. Oh, elo wota. Iya zanna ni kwa kende bage luka epo yimuta yebi iloko ni acha na master. Non. Namona ki ezana papa wale sa passe aki wana. Yepa kenda longola biloko asaiba. Esimbi. Omuli galeki e. Donc n'a pas n'angana osenga pena soki prochainement mukuu wa bongo Félix Wazekwa père n'angana musika na pesa ke respect trop martyr Luka papa wale sapé ana makam c'est vrai Denis le cité a le côté ya kada wangila akeka ma wangila ah yango tinde alobi ke faire Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Analyse valable avec Yannick Wenge, vous êtes sur la fidélité et confiance, vous êtes tellement ébélé, télévision mongo, Talabat Batondi ébélé, c'est le vôtre Yannick Wenge. Moto Atona Bonzambe Bakisara, le père de tous les journalistes vivant ici en Afrique du Sud. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes ici en Afrique du Sud, à Johannesburg, toujours pour notre topé Sabino information net, toujours sur l'actualité. Et les Raranambo Kanabiso. Merci de la fidélité et confiance. Vous êtes tellement ébélé dans le monde entier. Et à travers cette émission, je reçois pour vous Domingo Baz, un artiste, musicien vivant ici en Afrique du Sud. Ça va vous qui toque accompagner un peu les musiciens au Congo. Sur l'émission analyse valable na mbaye to meka sur l'actualité. Et les artistes au fond la biso na mbaye invité nanga Domingo Baz. Domingo Baz, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour les grands journalistes Wenge. Papa na bango na kati ya mboka oyo. Na kati ya masolo ya liloba. Merci beaucoup Domingo. Badota la biso belé internet et radio té, internet c'est église té, pardon, télévision et radio té. Badota la biso, la yami oza basiste mnene par rapport à artiste belé, la mboka la biso sala msano kitoko boni santé dans ça va. Ouais, to komisi nzambe ça va. Ya, tu as bien une émission la biso analyse valable to ke maman actualité rapide to beta biso na yo. Est-ce que mon a qui concert à faire rigolo? En tout cas, merci na bagolois. Conseil venait à faire 100% réussite. 100%. Et c'est la rendez-vous pour la musique à Congo. Qui tokos. Et en tout cas, ça va. Félicitations, le padre, papa Hervé. Ça va. Félicitations en tout cas. Nzambe, Apambolon et Logo Salaki. Ils ont de la sous. Donc, notre aussi, tout dans le sous à ta deuxième fois, ça va bien. Mais plein de quitté, Nassima Baton a quitté, ma fille des Alaki, Nassima Podium, de Paolo. Bowana na okenonka balamoko eyaki motema mabe. Répétez ça papa. En tout cas, ezaki motema mabe. OK. Non. Tondi marape, ezaki motema mabe, papa ba journaliste ya mboka oyo. Faire en tout cas plein wana ezaki débordé. Ezaki débordé. Totalement. En tout cas, ça va. Tout le monde a ouvert un son seul statistique naïe, abimisi habillé à première, on a plein stade, Jibimpi en deuxième et Ferrigo la troisième. Selon ouvert un son, la salle statistique naïe, l'habité, il y a musiciens, ils appellent congolais, il y a un congolais par rapport au monde statistique, il y a ouvert un son, wana et le bélionine, aux yeux en bon, en tout cas, Motin, le roi de la forêt, pour Bistoben papa. On a encore comme pasteur. Après ça, goût musique. Biso moto beta rabo. Donc comment que donc zo beta l'esprit à Wenge, maison mère, BCBG, orchestre ndé yango wana. Makamba lobby, azan raison, azan raison to bo yango te. On a ba martyr wana. Et ça te que ya li solo.
biso to utaki na Congo na Kisasa ponga na mwana Beladon 42 na Kauka le Marty to beta ngoma makolo to koti Weranson na Marty numéro 1 c'est lui c'est vrai il y a beta plein Weranson plein à craquer il y a podium en tout cas, on a plein à craquer. C'est Weranson numéro 1. Deuxièmement, Jibem Piana. Papa chéri, en tout cas, Wana Toboïti. Juste. Et puis troisième, c'est Ferregola. C'est vrai, c'est Ferregola. Ferregola. Mais bon, quatrième. Bon, Fali Poupa. Non. Fali Poupa, on a cinquième. Ah, comment cinquième? Mais ouais. Fali Poupa, tu as un concert à stade. C'est plein à craquer, ma vidéo. Non. Fali, on a cinquième. Donc, faire plein à faire tu as nous Weranson, Jibem Piana, Ferregola, Kofi Olomide, Bobo Sanate, Kofi Olomide, puis Abeta Martyr et Simba. Tu es cinquième, tu es Fali Poupa. Sixième, Papa Wemba et Koumani, Mangro Koto, Limope Manakimia. Mais fallait les premiers, il fallait les premiers. Il fallait comme sur la cinquième sous. Pas na cinquième position. À Marty. Fallait na cinquième position. Cinquième position. Numéro 1, Eza Weranson, Jibem Piana, Ferregola, Kofi Olomide, Papa Wemba, et puis Fali Poupa. Merci beaucoup. Mais dans le concert, on a tout le monde Denis Lessi à la télévision. Le big concert à faire rigolo, il y a qui plein thé, il y a qui plein à craquer thé, fallait aller qui n'a plein. Tout le monde Denis Lessi on a la télévision, auto boum ça coûte album na koko single nini. Alors big concert il y a faire rigolo, il y a qui plein thé, mais il fallait il y a qui plein à craquer, mais yo chef fallait na si mais faire. Théomoni Nzambe asara makamona ndenge na ye. Nzamba asara makamona ndenge na ye. Omoni o soki balobi yo lobi mais Nzamba yebi ndinga okendango. Na pese respect papa Denis Lessi place azali. Maza mutabez. On peut se respect mais mutabez. Répétez ça. Ah mutabez. OK. Pétage à mutabez. Nandeni. Po omoni alobaki lo mo ke yé nde fali pardon. Weranson non. Sorry. Papa est arrivé fala lukaye. Ferregola fala lukaye po ya yebi ba babilo ka sala non, wana ya lukuta. Ay lo hotel. Denis. Oh, ay lo hotel. Iya zanna ni kwa kende bage lukaye po yimta yebi iloko ni acha na master. Non. Namona ki ezana papa wale sa paza. Aki wana. Yipa kenda longola biloko ka saiba. Simbi. Muri ka lekiye. Donc ngapa nanga na osenga pena soki prochainement mukuu wa bongo Félix Wazekwa père nanga na musika na pesa ke respect trop martyr Luka papa wale sapé ana makambo c'est vrai Denis Lessi ay le côté ya kada wangila akeka ma wangila ti yango tinde alobi ke faire simbi na ngote wangila wana ki wangila il fallait ça qui plaît à craquer ya craquer wapi yango makambo misongo tokomi na lisu moko tokano mibale fali so tali bato baki na kata ya stade bango za peta 80,000 te bakoma ta 80,000 jamais mais faire la beta ta ba 70,000 répétez ça mais je te dis bino bombo na martyr nani ya faire rigolo botala papa tala na tapi tala na full wana za wana tala na se wana na tapi wana botana senatiki wana se wana mais plein wana mutabeta ngo wera son jibet fin donc c'est vrai maman tu peux ça wera son raison mais tout le monde mais avant ba mangambo tout le monde wera son ndo tanga kumba faire tanga kumba ba fali ba tu mususu mais non musique etambola ndenge wana musique etambola ndenge wana ezaka na mo teke no na suka nango batu bazaleka ka no mais suka nango to moni et pesi makambo en tout cas pour des chapeaux na faire rigola et puis répertoire wana beta gibi to be yango popori bateau est à musique ba yebi signification ya popori OK en tout cas sur éviter moni enchaînement mo salaki ba musique à honorer musique ya en tout cas non nana ko sa biloko marko fallait ko biloko wala ta répétez ça akokata nembelni fallait ko beta ba 560 ya beta musique ya batu o baza ba peta ba beza bata sima ko zwaka je bata sima
Ah, mine botika pe fa. Moni ba o ba za na mandefu ba bata sima. Wana musique ya beta pona bata sima. Oh, ah papa, musique fait la beta ki ozwango ba je. Mais tout le monde ba biso ba journaliste ba kendaki Brazzaville ko soutenir Roga o azaki bete journée moko na Ferrego là akepe kuna ba yokanité mbongo ba melani mambuta dikaso meli ba mila journaliste sous ba mbongo donc mbutu entre bango quelque chose ani na ebisa yo na éviter ceux qui n'ont pas na ba ne na zana mbuta dikaso na mboka oyo to mboko na fudisa ouais to beta na yena wazekwa wana ziki production ya Jarene Golo molimo pe manakimia na Patrick Mavungo la percé pour bino boyi Patrick Mavungo te wana pe na producteur ba mboka o OK ya kala OK Mutalikasu na éviter et puis bandego o ba kendaki na Brazzaville en tout cas na okenda bango tout droit obi ba mita ma b répétez ça ba mita ma b OK sur le démo ba bato ya ko lapider ba ibongo ba benga bongo ba samsa na bengi ba si autant yo ba bengi wa pesho mbongo te muta déplacement ka tu dama eloko yo siko jouer le côté OK obi risque kati na fleuve Congo ya eloko te eza ki moté ya mabe o bongo ba sala ki wa kasi ba bato mo pa ke no bazi bango ba bato boma na munduki te faut lapider bango na mabanga ya solo mais oui le ba trahir nation to comment est-ce que yo mon journaliste à Brazzaville kati na kati ya Congo na RDC toi ça publicité fait rigoler non mais non c'est pas ba Gaulois ba Brazzaville ba Gaulois ça va malgré ba treki bango na masuwa wana mke wana kati na RDC na kini mais ba yaki kaka lo sako ba treki bango na masuwa oh mais ba faut ba kati na eloka munene ti les motos bango yakana ba petit canon muke le premier tour deuxième tour ba so taki ba yaki ata 100 OK est-ce que na Brazza so tali na Brazza na Congo Brazza 600% tout ça na 87% ya ba Gaulois na Brazzaville bango to batikali ba wangila répétez ça 87% ya ba Gaulois na Brazzaville ya 87 baza ba Gaulois o to batikali ba wangila na mission nani oya bango na te ngona benga ba rafa bunzeki roga zana mais moi c'est bon pe ba trahira ki mboko na bango ba longo pe pa bango ba ye concert à force à musique yaki artiste le signe faut pas événement zaki moko na Afrique journée wana zaki moko ba on so basala ki wana na Didier Lacoste na on a oseka en tout cas ba vidéo etambola ki mais Lacoste ma trop za humiliation a Betty plein wana oya yozuru alu bana plein wana ana seki mabe habillé pas ça plein fort yo tala musique la Lacoste banda erni et puis yo kana Sony babana buto babana na moyi basaki tembe babana na moyi et puis tala la Lacoste abeta na terrazelo ya masina ezelo siko papa Hervé Ferrego la zo beta na synthétique oyo ke no ezaka match international siko ata bino moko toza bazoba obe banani sori po na terme toza bazoba na yo beta na terrain ya zelo na muta beta na terrain na stade de Martyr oyo eza stade oyo eza compté na monde mais faut zandoki tana bino bozo tala bino bosaka bazi na nzungu wana eza Martyr ba konta yango na liste nde tomonaka ba FNB stadium oyo ezaka na mboka oyo tosalaka neti kaka moto ayebeta na parc ya Yoville na Gambela na moto ayebeta na FNB stadium mais faut ça ndoki po analyser moto marque wana moto mais non et puis les mystiques nous le RSI bandeko nanga masina oyo basutula bagolo basina ça va moi tango bazonga na siège non bazonga bamoni ke no te lo osala te toto enjoy da musique bon quelque bana mai bamoni ke lo osala na jetre na palais ya ba ke batala ka la cause batala so abeta de alors faire assist ndo faire assist à 19h30 et puis répertoire la cause abeta répertoire nini on voit ta te ya musique nze moi la cause abeta o sala pa et pesa na mokili la cause ma ba musique ba nzembo belé yemela ntanze moko il pas ouais rançon nze boni yo yacha na wenge ma ba déchaînement pe kangaka te yacha nze mbo te pesa bisou mo 2007 ba bio pesa nga bisou ya ozo raté pesa nga na pesa bisou c'est yé pas muta sima il est comme d'aller
et pas Moutasimati. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez vraiment toujours dans le cadre de cette émission, tous en Domingo Bast. Continuez. En tout cas, coup de chapeau à Papa Hervé, Ferregola, en tout cas, rien à dire. Mais moi, la costa comme fingaye, mukuse, asaki plainte, asaki piaka. Bon, yoga na logo oazolo ba mukuse. Na olobe logo moko tango tanga na chiki. So na poser question opesa nga réponse. On a dit que yono to na retourner logo mo mukeka. Tato ki tanga na école. Bata mayele bazara ta yende. Mi wada mikuse. Bazara na kitini. Ni boso. Boso mona balo mutamukusa buzoba. Balubaka mutabulai zongo selanga ndeko balubaka mutamulai balubaka mutabulai eta mulai buzoba bazaka na basima tabito tanga balobi keno batunyo keno yaniki wenge keso kingandi osa ndeni omwa batasima bachaka boy neti ya ba ebita sala rajar me batali boso za tout moi monsieur Bavanda peka liboso. Mayele. Voilà la réponse aux répondre. Na pesi la cause donc azane mayele té. Répétez ça. Mayele té. Donc mon papa Hervé, félicitations. Bo finga mu pousse na maza mayele. Allo ba ne pété. Conseil opé ça faire dani. Et la cause des années. Conseil na opé so alingi musique na eta ekende bien. Adembela apena batute. Afinga ape batute. Adembela batute afinga batute. La cause adembela ne batute lo ba. Ah mi adembela batute. Bongo na micho na nisa wana. Yemote poya ami salama ake diembela Papa Hervé pour bacheka il faut diembela neta barobini mundibu adiembela barobini mundibu adiembela ata bango nani su minu Abraham alobi concert à Mpiaka concert ya batu wana kato maluba pena moni Abraham il fallait boire un ngunda na frisi ndia bano tambola pa pamba il fallait boire un ngunda nenge New Jaga boire un ngunda kala na mbuga il fallait tellement na mulongo na Pretoria Maraba stade aboire un ngunda Abraham pas que loba pena danser mo bona wenge luke tukute simbate ya biaza wa wario afinga faire peu fort andoki yogana mutumo Abraham est-ce que musique Congo pena kwa komba Abraham azala yo moni nini Israël ou Égypte beni yogana wami Abraham tika ko to beta masolo to tanga ba bina filet ça va Fabregas ba inosbi autant Abraham. Sur le plan musical, on a concert à Ferregola. Remarque nous sala sur le plan artistique, ndenge concert wane beta kilo 24. Bon, en tout cas, pour moi, remarque mouké, il y a encore beaucoup de misarate. Ce qui est le copain baiser, là il faut le bas. Pour à la prochaine, bah il va go. Pour ça, un concert l'idée, on a francophonie. Pas retenir rien par la mort. On a fait un concert, on est celle qui nous a moins occupation pour l'Alliance française en Afrique du Sud. On a continué la vidéo, on a un ambassadeur de France, on a fait sa programme, il y a Makambu, il y a la Congo, la francophonie. Comme remarque, il y a Papa Hervé, il est dit bien, mais moi agitation ezalaki na bi des émotions pour à s'attendre qui était na oya monaki sur place wana martyr totally moi pena moi esprit wana pena oya betela pena bandule wana et zaki pena wana te comment ya monde total ba concert à beta ba live ba acoustique esprit wana ezaki pena wana te ezaki émotionnel pena mais en tout cas ça va mais na remarque que sous fallait à la tsabana ma épée uniforme enfin ba ma bazata uniforme tu dis que tout balata qui noir mais noir et ça la propreté ça qui salité na sens nini tout le monde me sous balati ba pantalon jean il y a noir me sous balati ba pantalon tissu il y a noir on a un grand mouvement G7 il fallait balata ba uniforme
tout le monde balati ba polo muso alati ne polo Emporio Nathalie Ilunga alati ne polo à Gucci muso alati ne polo zaka ndengwana non c'est pas bien wana côté remarque nanga parce que yango wana ba to belipe ba la remarque il fallait pena uniforme za mbongote à la prochaine faut balata rapena uniforme bango tout na sima liboso même couleur bas sponsor ba bois qui s'est ferré bas sponsor na bazal lokola moi si otobenga nzora pa on balite à moi si hein olobi on balite à moi si yena na msuki na de John manike de John yimuka kombo moko za manike kuna soko msi de John parce que bas sponsor à Congo baloko batuana o bakeno support rogaro do bango pe bas kene na ngam ba milakisa kite ba pesa ki mwa chweke pour rogaroga asa musala ata wangila mkonza wangila pesa ki pa muke ya solo bongo rogaroga zan eloko abetala masamba deba on vient bien là prévenir tout le monde que wangila fala sala ata publicité ya ndegonae qui en tout cas vive musique congolaise, RDC. Il y a des beautés, en tout cas, bien tout beau qui nous soutenir. Roga, pour ceux qui tacassent. Non, tu es monté à ma baie. Tu es solo. Bâti le quoi. Tu es qui exprime ma baie trop. Bah, quand tous les Congolais passent basés des pères et des mères, ceux qui événements, ils ont un beau qu'on a biso, au soutenir ndeko na biso. Et ça bien. Ils ont le coup ya musique na biso. On le bélo pour na sponsor parce que il y a on a les sponsors bazara logo la manique na njora. Batuma B. OK. Ba ma B. Ba on sait le par rapport à ba musala sala en tout cas Kindingu. Ciao. Félicitations. Talagara Kindingu. Na mu kwa tombolo. Ba on balé basali makama minene. Stade un sali plein. Bosu que no batu nyo sona ba sapota ki siko ngizande c'est que ba faire ko ba pesa ki chaste na batu be mais non ba pe ba lingi eta ba jaloux na ye OK en tout cas batu ba lingi faire gola te pona ni to pes to linga ndeko a congolais na ebisa yo papa ba journée samboka oyo soki papa Hervé ba zwaki pena maboko ndi ba sungaki wangila mais ba on ba tia écran géant na libanda ba patali na libanda po ngé ko gata eza plein soki mabatu basungaki be basungaki nde basungaki wangila pena soki pena za kindingi ba basungaki souffrir ndenge wana tuliza na ebité sona lobani mais à la prochaine na silité ataki moté ambe salamaki mais tozonga batu tosunga bande kona biso mbala sima to sala on souté ezalata ye wangila soka linga beta sous martyr o héritier wata nga beta martyr et ça bien to soutenir parce que héritier wata zape na concert dans 2 mois mais comment bagolo tout to longola makambo ke note mutu na charge na été ya kitote to supportana tous les Gaulois place bazali bagolo beta héritier mungo ba pesa beta kara parce que héritier comme ça faire le gola lukuta comme ça fait le quoi adversaire wa lukuta misiki tambola ndengwana me lukuta na concert à Watanabe yeba ke bagolo bazalaki bien solo pour ceux qui bolobi ke no te ba beta ba nini bo c'est que musique ngo ekufina ngo pour to beta ka musique mo bien soutenir et ça la bien biso na mboka na biso faut to pesa na to soutenir ça va bien bagolo tout place boza pour soutenir héritier Watana martyr pour soutenir papa Félix Wazekwa culture pays vina martyr pour beta les 12 pour soutenir bango événement tout que ça la manakata libulu wana nzungu wana martyr tous les Gaulois pour soutenir bango ba cultiver pour soutenir eloko nyonso batala team tous à l'ensemble ata bino ba wangila bona na makama papa na bino ataka bino erreur to ba ndeko to ba fan to soutenir mututu wa robeta na kati ya martyr ça bien yeah et Félix Wazekwa kwa pesa na concert mais en tout cas nga mugu na bande publicité na kati mboka namoni bana banguba bana nini ba ye balati ba polo pona nazana ba photo atinle ngai nazana ngo déjà mais nga moko to na mboko na soutenir déjà ça va aussi que vient en ton de ça autre sonité en tout cas soka to ntité
c'est que batuka baza mité mabe ba boy koya ba vai na palais ah wazo ko dans succès non ils ont ma succès aza congolais de père et de mère tant azo beta na kati ya nzungu wana aza kombo munene ah ça kombo toloba wazi ko aza kombo munene na mboka wana papa kusaka ma succès kombo na ko beta musique pe ba succès eza différent wazi ko aza kombo munene kusaka na ngote Félix wazi ko tango batala ba musicien na kati ya Congo pour kontape wa Félix Wazekwa za komba munene tanga tse ba telemi la faire mo muke non atelemi la faire été zande façon ya koloba gute il parle très bien ils a batunde façon ya kozula likambo pour moi c'est comment ya ba finga mu ko ntomo lo mutake non ils a façon kozula likambo mususu azui likambo ngana ndengwana alobaka oyo sepesika efungoli motema na ye mais eza bien te eza bien te en tout cas faut toyebaka kobongisa na biloko wana toke soutenir papa Félix Wazekwa esa bien esa bien makasi tozongi sur le stade de martyr ya Ferrego là moto akufi te moto azoki te parce que toyebi ba stade nyonso ezalaka so ebetami fo bato bakufa fo esalama esalami te réaction eza nini Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Ndemaka. Salande Makam.